Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Kunane bape sarabasangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Hey, Scramblé on the beat. L'adorateur MP3 Schlap nakoma molongi kaka boye sepo na yeso nakoma kobina bina boye sepo na yo elombe nakoma molonge nakoma molonge yango tika na yemba ka Arnold Fuma na magasin wana na lobango toujours muto abetanga kao nanu akomate. Quand je veux, Vous voulez faire quoi? hein? Vous voulez faire quoi? Vous voulez prendre le photo? Ah, il comprend pas les français. Comment yoro koma king? On si longtemps tu na ba kantaya la zemi bilamba anyata kape ba yoji. Na lobi hein? Devant kantaya la king. Na lobi hein? Dire, on y a un palin au fond de la garde-robe. Il y a oh, mais oh, il y a un garde-robe. Parole ça mon nom. Ça peut être défi. Na répondre à peine à défi. Na senga ba facture mutayate comme. Mais répondre à king par rapport au mail la poto. Za king par rapport. Ah ming na yo solanga. Na to solanga Napoléon. Bien sûr to solo king par rapport à quoi? Naza king par rapport à quoi? Fallait Naza king par rapport à quoi? Musicalement parlant, fallait c'est le king. C'est très bien. Bien intelligent que les meufs. Baba qui ose éléganté. Non toi un grand frère no le bobo alobi oza éléganté. Nenga no Papa Rolls, favelas, de muchachalados, sourianta, de caliente, comida, de larta, sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Arnold Fuma. Bonjour fidèle internaute, bonjour Banamona, c'est bonjour Nabanka, Nabanoroto, Bananabiso, c'est net moment, c'est bien moi votre simple serviteur Mig Niema, autrement dit Papa Ngelengeli. Na bagarre ya indus, na bagarre ya boule, toujours le qui l'a bien invité, toujours le qui l'a bien information, toujours le qui l'a bien news. Vous avez la Panama, vous avez la France, qui est Tsumbu, Ojeps de Paris, Didier Zénith de Paris. Nanenga indusa. Yo toye mbele bino ngando. Trésor ngando papa yoyo. Toujours mbele bino na Papa Rolls. Mais ba tambu singa lelo na Gare du Nord, na tambo lelo Gare du Nord, bana na ya. Ba koti singa Château Rouge, na tamboli na Château Rouge. Bon, on a une image to balancer bino ba image tout ningeleki. Donc ba jouinga pendant la journée. To meko décortiquer na bango siko to meko panga na bango et puis enfin tu es sûr que ça a la Tour Eiffel. Place tout ça c'est net ce moment. Merci Elodie et Fefe na Hambourg. Le te sebino bo s'abonner na chaîne na bino Solo la vérité TV. Place o ba noko ba zo solo la vérité mamba ba pièce. Pour lelo bo ki to bete indu sa ba pièce. Pour trésor ngando to betane di solo ba pièce et puis to betane di solo ba autorité tout oh biso na bino to ebi. Puis to betane ma solo mo belé. Il n'y a pas parole sur le moment. Merci de tout s'abonner dans l'avance. Merci de s'abonner pour soutenir frère. S'abonner. Paris en la vérité. Donc, vous à Paris, en Europe, en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Non, vous à Paris, vous à Château Rouge, le des Alara. Grâce à Sola Vérité TV. Vous à Gare du Nord. Grâce à Sola Vérité TV. Bozomona ba noko nenge to betina bango suka na indusa et puis to meko décortiquer koto na bango ensemble. Merci de ba partenaire tout na musika David Lutete. Atika nga été David Lutete to pesi mbote. Didier Zénith de Paris, Kelly Tsumbu, Ojeps de Paris. Maramoza Kitoko. Donc Papa Rolls, Trésor Ngando. Vraiment. Bonsoir.
Voilà. Aninga ba américain. Papa ngeli ngeli. Voilà. Mige Niema. Ngana kabolabino. Ngana kabolabino. Ayakate aye. Ngana kabolabino. Ngana kabolabino. Ayakate aye. Ayakate aye. Mais ngana olinga loko moko oh bo bete ko na Château Rouge. Oh c'est vrai que ma mère ba sepela. Crimo bozo bo bete na Château Rouge. Ouais. Et ça y crimo bonne c'est ma mère na ba ya Château Rouge. Château Rouge tombé. Château Rouge tombé. Bête introduction pose à la yo. Wakambeli. Tu as une introduction. Nanga expliquer ka mokili mi genyema yeyo mi genyema nge papa ngeli ngeli ayakata ye ne tozonga ndo lobi tozaki na ye dans les rues de Paris et puis tozo continuer to epoto silisango sikoyo po trésor nganda comme Napoléon le king muto azo contrôler capitale la mode boyebi couronne o eleki ba couronne tout et ça va Tour Eiffel donc il fallait ratoya to couronner ma solo to silisa mais futoza monito bozunga pendant la journée otamboli na banini bani to ça la même bref ta réponse pas parole cri wana po ça la ambiance biso moi lengue début émission na biso les gars trésor ngada buki Château Rouge Napoléon wakambeli la bunda na makofu bitumba ba japonais esenginde ba ya mamoto bitumba ba samurai esenginde ba ya tala mwana yo kiwoneza kimoko accompagnera toujours Japon wakambeli tobunda na makofu bitumba ba japonais esenginde ba ya mamoto bitumba ba samurai esenginde ba ya mamoto tala mwana yo kina liso e abuka nimbanga e azoki na liso tala mwana yo abuka nimbanga e tala mwana yo azoki na liso tala mwana yo abuka nimbanga e voilà c'est comme ça bana monde tse ba Hollanda biso ba responsable ba hôtel biso en ce moment Fabrice Mola trop d'écart mon amour trop d'écart un changwe sur la fierté bana changu na kata Paris Fabrice Mola trop d'écart motema solgan tseka Nicolas Kotili bate pembe Fabrice Mola coach chapeau félicitations na banana yo pas parole bonne santé kitoko caporal Napoléon yeyo donc moni makambo yo ndene pseka monsieur coupé il était comment na se à Tour Eiffel na telemaki kaka tout attaqué au kikush LV balobi masola kati mais caporal ya Napoléon il fallait ganaya pour tout sur la Paris dans les rues de Paris fit papa Rose fit papa yoyo avec migenyema papa ngelingeli et ça comment papa Rose papa yoyo migenyema papa ngelingeli papa yoyo trésor ngando obike mukile zela yo trop mais l'homme de pouvoir plus que vainqueur. Plus que vainqueur, l'homme du pouvoir, appelle-moi comme tu veux. Trésor, Ngando, Papa, Yo-Yo, Impérial, Asiatique, les kings. Après Dieu le Père, les kings. Le seul maître après Dieu le Père. Allez nous les scénarios, mes amis Moïse Losengue, Alain Kibala. Bon, c'est pour la table, on a petit nous a vivant, à se défendre de logique. Pour nous connaître la souté, petit ou remplacer ngaï. Faut bolinga ipera bolinganga. Donc na ba mingité mekenyema ngamba boso na tukutana lelo affection za ngo. Donc Mobutu to sola boy moni yo za trésor ngando mutunyo soyebi cop nous a pièce cop nous a elamba. So ko présenter biso pour c'est la première fois ngamba na yeba yoji ama mota sala manteau. Na mona manteau bon. Na ebité so ça sala. Sala ne peut pas manteau, ça peut pas manteau mais na o lelo. Tout le monde ba ipupa ba Mobutu ba betaki ba Vuitton. Et ça m'a créé dans internet. Biso toena Napoléon. Napoléon, il fut un empereur de France. Il a colonisé l'Europe, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la France. Il était roi en Italie, il était roi en France. Il a mené la monarchie jusqu'à ce qu'il a banni aussi la monarchie. Napoléon, na tangaki histoire nae, na méditaki histoire nae, dans la monnaie makam Joana Salaki, père wana Salaki, tatana Salaki, mundele wana Salaki. Na monnaie faut se rebaptiser. Tant na le king. Et zangaki moi soukali mo boy, empereur. Très oza pièce ya nini. On est à boy ko, omoni on est à boy. Monde entier. Ba tout balata yoji.
non sur la plus Paris bato bata yoji balinga ki bord o mais bord o so na ebisio et ça la même mingité et ça la même 2 3 tout le monde a pu bato na ngoti mais si epesi ke ba relation na ngai ya kata magasin moi si wana il faut kaka ozwango ti to bundi caporal ayaki mais caporal c'est caporal tu remets ta calcul après combien bon il y a 6 chaba 180 tous assurés bah tu vas la biso bon il y a 6 chaba 180 encore kata présentez vos griffes s'il vous plaît Quel on est on a dit bon il y a 6 chaba bon ngo oh il y a 3 chaba 9 caporal il y a 3 chaba 9 il y a 3 chaba 9 sauter la réduction bah fidélité au commandement bah 3 chaba donc oh en temps normal ils ont moitié à Napoléon mais on n'est pas venu là pour polémiquer on est venu là juste pour représenter Paris parce qu'on habite à Paris so c'est pelité tomatio likolo to boakio comme bikedi kemikie to dameo to leo et puis sans polémique hein, pour Paris mutu ebi qui a fait quoi, qui a commencé, qui a représenté, qui était à côté de qui. On comprend? Si on a comme les King, les King va botter les King ont commis bengio les King to yomo mi pesi les King. Fallait me benga les King. Et loko yomo faut ça là et loko na yo. Et loko yomo faut ça là et loko na yo. Ensuite les gens adhèrent. Pour fallir comme falli. Yemo a comme qui Poupa, a comme même Boutu, a comme qui les King. Yango pe bino pe lelo, tout le monde d'accord. C'est pareil avec Papa Yoyo. Nazaï Trésor Ngando, Monsieur Lacoste. Na komaki Papa Yoyo. Tina komi le King. Pesima lo papa vient ngai ponga minga lo ba ming telelo. En tout cas, le King Yewana, Napoléon, empereur, na masola yoji, ils ont oboyate, toi na sa couronne Tour Eiffel. Mais pour na confirmer que akoma man Napoléon, na bandana na nzembwana ya Caporal Mbombo yoka jananga naza nase ya Tour Eiffel awana Paris pas parole cela c'est là 3 chab et quelques dans le bien marambo boy o mo pa o tala marambo comme la raé mais marambo ce que comme il pas parole ngana lo baraboy to sana Napoléon pour yomo yebi mboke eloba mboke solola mais biso to loba kara.com mais c'est coupé toi natana yote to yebike omoni genomo azapena la monument oyo nous avons vécu l'époque de Niarchos hein quand je dis bien nous avons vécu l'époque de Niarchos là je parle de Batu oyo ba yebi masolo ya religion qui tendi ba yebi masolo bilamba. Mais maintenant, nous vivons l'époque de Napoléon, le King, Papa Yoyo. Mais pas parole, moni Théo et TV, bah toi on a biché belé, toi on a sapé belé na Paris, ah voilà ta reforme, bazana là, basomba rapé. Mais tant yo je part, trésor ngando, on dirait pas parole sur le ngo bomo, ça là toi c'est le fanatisme. T'es exact fanatisme t'es. Ah convaincant nani déjà. Te yo kana wana o kenanga likolo. Ngana ngina to levement to soulèvement likolo te. O yebi mambo ele kana mboka. To sana lo wa lobate likambo ezalia ezake. Marambo ya rolata eza attaqué. Ya bloqué pena place wana. Moni tindika bango tellement c'est pas grave, to rattraper on a montage. Bato ba okota trop donc moi lo yenge. Moni ba voilà, j'ai vaincu. Trésor. Napoléon. Pourquoi dans le Bibon nous avons vécu l'époque de Niarchos et maintenant nous vivons l'époque de Napoléon, les King, Papa Yoyo. Nandengenin. Viens Daya. Ve, moni tous en bref pour tous sur le marbelé. Ouais. On a la seigneur internaute, ce qui vraiment Trésor Ngando aza Papa Yoyo. A convaincre na nini eta que on calé na kata Paris, eta que chroniqueur, eta que moto a pesaransango, ba na Paris ba yoki ba na monde ati ba yoki. Eza Trésor Ngando a convaincre na nini pour le lot assurer, ya ko assurer biso que aza danger. Te nabite kaza danger, nabi aza Papa Yoyo. Attention, danger zelo mususu. Ba danger bebele, yaza Papa Yoyo. Siko ye
eza ke banana yeba ye pour comprendre soka pour venga nani banana yeba ye na mambo ya rolato yo ngai mona kota na HM na sombi chaussette oui ba chaussette HM mudinda HM moi sengle HM mais ye na sengle na mudinda ezaka yoji na tune na bi me peti na ngai ba chaussette yoji za cher ba mudinda po yo tune nga mambo bilamba biloko to za cher mais nini olandaka na ba sengle na ba ceinture na ba accessoire yango tongo tunenga mama bilama na bina omemela Napoléon yeyo et puis na minute ndenge za boye za Napoléon parce que toza na sa tour Eiffel mindele bazui ba selfie mindele ba sali ba spectacle tokota ki château rouge ngaku na lobité ba image na yo lobela yo mais pas parole to avancer mais internautes pas comprendre ndenge ozo sola mais eloko ni esalinga fait na sala une émission fait une émission peut-être au sala boy mais obligé c'est la première fois que tu as Gare du Nord et puis ça plus ou moins 5 heures du temps na Gare du Nord na côté Château Rose plus ou moins 3 heures du temps dans la RTC c'est émission réseau za nini o tambusinga boy pour ça l'émission réseau za ke na présenter yo étant que police de la presse pour moi na minute on a télé na caporal Mbombo donc mututu Robert Lamboyo na ndenga mabete Trésor ngando alongolaki yango na oyo azui oyo akabeli ne paparos abi paparos est-ce qu'on dit bi caporal Mbombo na bi Trésor ngana moni loko ngo za danser telaka caporal Mbombo j'ai assumé le caporal Mbombo et j'ai accompagné parce que caporal Mbombo za caporal ya Napoléon j'ai accompagné Napoléon dans Paris et puis mi gagné ma depuis yana no kota Paris te na lingaki omona yomoko ndeni Paris zo solo là apona papa yoyo et puis Caporal Mbombo. On fait l'émission, vous êtes devant les caméras. Tu as quoi de esprit? On se comprend. Il y a un moment là-bas ngaku tuloko tunenga mission, pour tunenga to sakine émission, au tunenga masolo, au vieux yoji, na Louis Vuitton, ni neza danger. S'il vous plaît, là tout d'abord la mine de question, c'est un Trésor Ngando. Bonsoir. Comment te llamas? Bonsoir. Vous parlez pas français? Je parle français. Vous parlez pas français? Espagnol. Non, il a bien fait. You like this? Espagnol. Portugais, fala portugais? Non. Non, portugais, non. Donc, toi, indele ba 8 heures, hôtel, batala, pièce inora lati. Et ça, les souka na plaisir. Pièce yango mo solo, pièce batuba loba. Baebi français, baebi anglais, donc baebi kutu lingala te. Mais baleli kaka. Caporal Mbombo na Napoléon. Nous avons soigné bien sur ma caméra, nous avons plus de 10 000 mindele. Bazotala, nous avons salaba, nous avons solana trésor, nous avons solana pas parole. Pas parole. Nangana loba. C'est ça. Raison ya makasi zaki na baki na kozwa trésor ngando mutapiem taza king ya yoji ponga na ebi ende king. Non, tango zolo ba king fe. Yo maka tozo songa no yango. Nanga mabete. King toza bena ba noko o ba nyetaka pe yoji. To changer ba king bozwa. Na ebi bozwa no ba king mais ya komi Napoléon empereur. Empereur asangisi vampire na baki tokendo tambola na Paris mi gagné malokolo uchoya nanu otamboli na Paris te dans les rues de Paris wana soko tokoma solo la nini poto dans les rues de Paris tokota dans les rues de Paris totala nengeni nezoleka dans les rues de Paris papa yo wana ba question ozaki na moya ba sapa yende saper ngana minute ngana na caporal bon to banda to kende musika na ozongela premièrement to wani na Gare du Nord pourquoi continue Gare du Nord na zobino na Gare du Nord nde bozo tambola pour on laksa mokili nini et l'on de salon na Gare du Nord premièrement Basse Gare du Nord na répété sous Basse Gare du Nord Cœur d'Anière Galiano beaucoup tampongo Campo na beleli sous Naël Van Mido d'autant na lo ba Basse Gare du Nord Basse bozo comprendre na yaki wana pona laksa OK moni so kotika na terrain oyo c'est que poto ndimi yo wana na Basse Gare du Nord yoka base na memaki papa yoyo Napoléon na base na ye poya mona poto wana kutu donc rien à dire mona poto tokena na base est-ce que base est solo laki to est solo laki te non tout le monde était d'accord na Gare du Nord ba yaya ba mère botamboli 13 ba doka ba photo ba selfie ba image zo loba neto solo na base mindele toki na mindele ba yanke bazaki na bakuzu na mopalila na madodo bazako tala après wana question msoni après wana Château Rouge tombé ba image za wana bozobona ba sénégalais ba malien bazo sala selfie na papa yoyo bazo kanga photo bazo filmer bazo snapper to kena so ça ni na Château Rouge est un symbole yango la kisaka
soko sumba na communauté soko sumba na communauté yeba ke Château Rouge okota te neti yo mingi nyenga vraiment soko sumbaki na communauté na ndimi to lingo kota Château Rouge fena mando kabula na tindika me yo momona ki wana tokutana bato lokola ba shikito loboko ozo senti combattant mais à continuer émission Gila Roche Kuku pas alaki ozo ba père triplé tokoti ba Diego toleki ezaki pona lakisa OK soki papa yo sumba na société nde alingaki kutu ayamba mate mais nangana moni sono no akeini ba mama Château Rouge non lolo lingo c'est biso loriste congolais to mona ki lolo ngo c'est soki muto asuma na communauté Château Rouge akonya tango te soko sumba na communauté je te jure ba bambo ba safu wana penda ko safu ekobelela na nzoto na yo wana donc tigana zureta ebanga mona zoloba Paris appelle Bruxelles, Bruxelles appelle Paris. C'est à Douglas Taxi Jaune, la Negrita Mondelendele, Sandra Fuzol, Edo Vegas, Fisto Mangindu. Yebi Magamunga na Zolobake, na Château Rouge, Soki Oza Mutota Moulana Sacha Nye. Et ça, on a site na ngope ya Sacha Nye, Okotinda Babogoleli Bandunda na Bango. Pour site Mousoupe. Mais papa Rose nasi site na ezaya ezaba site ebokola bandunda na basacha nya batute po biso tinda ba vidéo te ko zwa chela non biso to bokola ndunda na bafarata batute moni ba site musuko na souhaiter que yayo pesa la bongote solo la vérité TV ezala pende loko mongo zo la sapoto na lingaki ke soka za mutu oyo atindaka basache ya farata po ba site polémique kolisa bandunda na bango ba bokolela bana. Vous comprenez? C'est même pas la peine. Même on a Château Rouge, yo moni. Après il y a ça wana yemte mambo bilamba ngala zaka caporal mbombo. Voilà. Soda na biso vrai bien sougana bien. Trésor ngando. Le king. King par rapport à quoi? Ah le king parce que vous mettez la pote en oza king to pona yoji oza king to poza playboy oza king. Avant tout beaucoup bien rappelé sa père. Mais avant tout, je suis un playboy. Un playboy, c'est un jeune homme beau, élégant, qui s'exprime bien, intelligent, que les meufs aiment. Baba qui ose éléganté. Non, toi, un grand frère, le bobo, alors lui, ose éléganté. Cara.com. À chacun son goût, à chacun ses actes, à chacun ses propos, à chacun sa parole. Moi, je suis ce que je suis. L'homme que je suis, c'est Cara.com. Mais répondez bien sur king par rapport au mais la poto, oza king par rapport. Ah, ming, naïo solanga. Naïto solanga, Napoléon. Bien sûr, toi, solo king par rapport à quoi? Naza king par rapport à quoi? Fallait Naza king par rapport à quoi? Musicalement parlant, fallait c'est le king. C'est très bien. Naza king, habillement parlant, habillement vestimentairement parlant, na durée ba kilométrage est belé, na sali kilométrage donc est belé, on a monique batupé, ba gagner na bango pengate. Obige. Ba beti na bango pengate. Okuta batu, oyebi batu baza. Ouais mais batu on a la kuta bazala souté. Na nenga mabete. Mais comment yo comme king? On si longtemps tu na ba kantaya la zemi bilamba anyata kape ba yoji. Na lobi hein. Devant kantaya la king. Na lobi hein batu o nga na kuta. Batu o nga na kuta. Batu o yo tanga combo. To la combo te na expliquer après. Batu o nga na kuta. Ba vrai de vrai. Bazana ba ming souté. Non, ça mbot na ba clam franchi. Baspadjara Tembo, Peter Kokopi, ça c'était la jet set de Papa Wemba. Mais bandimi pas comme king. Mbote na bango. Tuna mususo sa émission na bango. Tam na luka ba saper ya Paris, o balata yoji ya mamoto. Wana problème te. O balata ba pièce, est-ce que bonimi trésor ngande teke king na bino? Ba tulukwa ba gilele emporio. Ba tulukwa ba gilele emporio. Vous comprenez? Ba tulukwa ba gilele emporio. Na minute obi ke gilele emporio ndi ma présent. Mais ba misuba c'est la batanga comme na bango. Cara.com. Ba tulukwa ba mutete un mutete là au Japon, ba Mambo de Dublin. Voilà tout baza ba ancien. Bango tout bandimanga. Na jour lelo na zasu na besoin mutandimanga te. Oboyi, okoi, oboyi na niatio, oboyi au ciel muki, oboyi na boki na mai. Le king azalaka moko. Pourquoi je suis le king? J'ai persévéré, j'ai enduré les épreuves, j'ai enduré, je suis devenu ce que je suis parce que j'ai lâché beaucoup de fringues, j'ai lâché beaucoup de fric dans ce que j'ai fait, dans l'art que j'ai représenté. Ok. Dans le magasin, on a, dans le bango toujours, Mouto a betanga kao, nanu a komate. Pourquoi on a ça king? Bilamba nanga utara dans le magasin. Bilamba nanga za la remarque, et outi, batandi, na sombi, na longoli yango. Vous comprenez? Net, on a une pièce, et ça pièce mongo sur commande.
Les pièces des dans magasin où se servir. Non. Vous comprenez? Pour mututu na minute au falala ta iloko oyo. Mais au moins que batu misusu balati en côté parce que ezalaki sur commande. S'occuper kuna na ngambu na elle mususu wana ezalaki balinga pe batine la biso tonga pe to mona ngopé belé ba caporal bazare belé. Mais répondez biso to zala bref. Caporal azalaka belé Napoléon azalaka moko. Empereur le monde azalaka moko. Ah ils a so la vérité. Répondez biso na ba question to na roké. Eh moi moulay toté po. Toza bref. Oza king de Vakatayala. OK. Confirmez biso so oza king de Vakatayala. Na sa king ngana bingani ba problème na ba tout Non, c'est ça problème. Tant oza king. Miguel Miguel nanenga mabete. Hein? Biso toyaki tobeta dans les rues de Paris. Na lingo expliquer. Bamir et sololi te sololité. Monument ye sokozi monument. Pas parole s'il vous plaît, comme ça limité té na ça musala nga. Non, to take mutu té, to sola forme, to soliri de Paris et puis to sola forme, faut to sola batu ya forme. Na éviter soki poto, non. Nga to sola. Mona kata na mona ki bébé yoji na omona ki na hospital ko mona bébé yoji ngam na pesa ko mbona. Est-ce que mon bébé yoji ne Katayala? On m'a dit bébé yoji na Napoléon. Bébé yoji ne nani? Expliquez biso bito ça. Muto tu nga question. On m'a dit na oyo la caporal to mona ki na oyo ya Napoléon. Ça reste à vérifier. Tu rentres sur internet, tu rentres sur le Facebook. Non mais ça reste à vérifier pour bilamba oyo lati. Oui, c'est une nouvelle collection. Ça a besoin ça la polémique té Miguel. Je suis ce que je suis devenu. Je suis le king. On dit maté, Nasa le king, confirmé par Fali et Poupa. D'ailleurs, le 18, au moins, on a un spectacle na scène avec Fali Poupa. Donc, Fali Poupa, ça king ya musique, Nasa king ya sap. To kuta na biso ba king na kacha podium. Poto sola bien le 28 février, Tozana Trésor Ngando. Na concert ya Fali Poupa le 28 février 2020. Boye belé Tozala. Mobutu. Pas paroles. Naza King, parce que ce que j'ai combattu, ce que j'ai fait, personne ne l'a fait. Vous assure. On a sali, muta sali angote. C'est au respect que biso ata moko oyo salo muta na sala ngote. Nengo soma bilama na devant caméra, batu basala rango. Écoute-moi. Na sali 20 ans. Na sali 20 ans, na kati ya yoji ya mamoto nga. Na sali 20 ans, 20 piges. Et ça nettement na botami na 2000 na 98, na 99. To comme na 2019. Naza King parce que j'ai enduré. Naza King parce que na sali ba preuve belé. Naza King parce que Mukili eye banga. Naza King parce que nul n'est comparable à moi. Il ne peut y en rester qu'un. C'est Papa Yoyo, le King. Olinga te, c'est Papa Yoyo qui mène la danse. Olinga te, oko luka elamba oyo, oko lata. Nga na lata bilamba na bango te, mais bango balata ka bilamba na nga. Parce que nga na pesa goût, nga na pesa ka allure, nga na pesa ka ba structure, ba règle, ba directif à suivre. C'est pour ça que je me prénomme King. Nga na pesa ba loi. King. Est-ce que King yango to beta c'était, ça reste à vérifier na luka ba nikes bayaka. Ba confirmer ce qu'on a King déjà. To luka ba tout. Batona zotanga yo King. Yo King utangola batona to tanga. Ba beta pe ba forme misusu. Misusu pe ba koma pe ba kao, ba so pe ba mayanga, ba debo ka pona kombo ya mutu o asa devant yo. Vous comprenez? Beta na ba Facebook comme on a ba guerre les gars à Paris. Je suis le seul qui a survécu, qui a passé des époques et des époques. Mais en noir et blanc, en yoji à Mamoto. Ah, ils ont sur la vérité. Moi, ma preuve, faut se passer sauter. Tant qu'on se le King, par rapport à quoi? Écoute. On mérite ni aussi la yoji à Mamoto. On collection. Ni soma muta longo lango. On collection on a écoute-moi, collection on a l'attaqué. Collection on a l'attaqué na été. Na soma iblamba il y a 15 000 €. Moi, Papa Yoyo. J'ai acheté des fringues pour 15 000 € avec les réductions 10 000 €. Il y a sur facture. Nata on a Facebook nous monaka. Mutumo atikala ko sala ngote na Paris. C'est pourquoi je me prénomme les King et nga spécialement na leki tout le monde. Na leki mututu sauf ba vient tout au étranger. Il y a ba Londres, il y a ba Belgique, il y a ba Nîmes. Maintenant quand à France, j'ai le pouvoir du territoire. C'est moi qui dirige, c'est moi qui donne les ordres, c'est moi qui mène la danse, c'est moi qui mène la cadence. Je suis le King.
Incontestablement, King. K-I-N-G. Tu peux pas nier. Mais pourquoi il y a un livre, Tala. Japonais, Utaki Japon, qui a filmé l'équipe de France avec Chinois de Kin, Papa Yoyo, Patrick Meka, Cyril Kina, Rifem Malenga Parigo, Fenabiso Stino, As de la Chorale, Olananga. Awa. Rifem Malenga, Papa Yoyo, Olananga. Olanda. Oh, livre outil Japon. Parce que quand on a un légal dans le Japon. Je ne suis pas là pour faire. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour faire de la publicité bêtement. Vous comprenez? Non, l'action avec la preuve. Olanda. Voilà. Vous comprenez? Mais là, on a remarqué tout le monde livre, bien sûr, merci. Tout le monde livre. Bon, ni Yoji, on a mon ni moi, Yoji, on a mon. Je n'ai pas beaucoup à parler. J'ai pas beaucoup à parler. Livre. Livre, on a une habitude, il y a autant de livre, mais livre, c'est que pièce, yango. 6180 €. J'ai pas beaucoup à parler, j'ai pas beaucoup à dire. Bien sûr, combien? Et la manne lati, boken na magasin, de boken naga, boken ekotuna de botunaka, et lamba oyo. C'est pas Vuitton, c'est Oji Yamamoto. Mais on appelle qu'on l'appelle histoire à Vuitton. Naïka na maso na ngaka na sala akaka démontrer comme jamais. Si au moins internet est consacré, internet est consacré Trésor Ngando à la prochaine occasion tant que 4 € à 6000, tu as vu que chinois comment. Et surtout le monde amino va réverser bino déjà. T'es sur la réalité. T'es sur la réalité. T'es sur la réalité. T'es sur la réalité. Tout le monde est sur la vérité. Ça complexe. Trésor Ngando. Au bout c'est une question. À la prochaine occasion, tant qu'on a 4 € à 6000. Il faut aller sur la caméra, Nenga Hakim, à qui la sur la caméra, à Kati Louis Vuitton, la caméra, à la prochaine Benganonga. Ba image, ba image, dans l'ensemble, on peut ça yo, au quotidien. Voilà, internet est quoi raté. Mon internet est ça, est quoi raté. L'image est ça bien. Rappel à l'ordre. Je suis le king, je resterai le king, le combattu, l'imbattable. L'imbattable. Donc. Mais je continue à régner dans mon royaume, je continue à régner. Si vous continuez dans une retraite, non le loté. Tant que souffle Goya, nous avons toujours pouvoir d'achat, nous avons toujours force. Nazala, na respirer, na mener bataille dans la tina souka. Mais moi vite fait avant au pays moment mouké. Patrick Meka ombre jaune. Ndegonayo. Hakim a auto kata Louis Vuitton ça souka na base au monde nyoso tali na ndimi pe potala kyango impression rose année na base na lobi. Obi Jansi Maya si forza Italia. Jansi Maya si forza Italia au monde gité Botier image il y a Louis Vuitton na 24 heures. Jansi Maya si forza Italia à Longoliango na kata magasin. Bon, nga sikoyo na pesa nga ba défité. Mais balanda. Des fois en Europe, on est tous en Europe, on a tous d'argent. On achète nous tous. Mais et sombeli et keseni. Tout le monde j'en sais mayasi, ba tsaki makelele aye à Longoliango. Tout le monde qui à Longolais Vuitton. Na espace il y a 24 heures. Nga siko na tikeli bango balongo na bango pe. Mais sans défi. Sans défi. Pour nous, on a betaka, molakis, balandaka, bakolandanga. Nalataki ba trésor ngando na été. Bablama nalataki muta, nalataki ngote. Tant na betiango, monaki pitopal, monde ningana ki. Batu balanda ngote pose trop cher, to po ba boya na bango guerre na yo. Te batu balanda ngo. Oh baza en fait, moi si tu veux, j'ai créé mon monde à moi. Na sa idéologie na mo boye papa yo nalataka ba yoji. Batu musu bana natala mo ba comme des garçons, il s'est mis à que un tel. Les gens ils ont adhéré. Ils sont tous venus entrer dans mon jeu. Yango jango, moi je suis des places dans ngapé et zaté. Tous les gens qui l'ont pas parole moins impression par rapport à il y a débat autour de ça là très ngando. En tout cas, on a débatté, c'est normal. Migénie m'a beau comprendre à comment elle a besoin de la vérité. Mais vérité des irnités.
pauvreté des urnes oya kopengwa yazaka na besoin yeba jekendaka ndenge nini mais miganyema oza mutokoko bosana te loyenge nini eleka na lelo na internet nga soko mona na accompagner ki Trésor Ngando etant que Napoléon et puis na yaki na confirmer que aza empereur na makambo yoji ezate pona luka ba rando na batu côté momo na bino migo BBC okoti ba kombo non biteza yango te moni bilambo na lati oya lati mutatonga ngoko mona yoji ya mamoto aza noko mutute tata mwese mutute sauf que achaka na magasin achena ba prix na et puis ezepe faux esimba yo oyebi caporal mbombo lelo oyo ngai na olela ngo mabe po esimbi nga danger niveau basenga ba photo partout mais na ngai ka o comprendre loko moko omoni tozo passer na étape moko boye balinga ba diaboliser Napoléon oh Napoléon de mutu asala que français ala ya on a mema kiyo na ba Garde Nord otala ba kombo tour komona na memio na ba Château Rouge pour comprendre l'histoire pour ba ko dévier histoire siko nangana psolo komoko oyebi mais c'est coupé ah pour nga ina lobaki kara.com nga ko répondre mais c'est coupé té www.kara.com mais c'est coupé mais nazo répondre siko batu nyoso tout oyo bakende ko soutenir mais c'est coupé dans l'idéologie que le bobo tout en kombo non kara.com tanga ba kombo ya banga bino te nabia okangi caméra kara.com ça gentiko kara.com kara.com neni kara.com pourquoi kara.com na lobi boya yo soko to na kara.com ponani yo nongo tina Luanda wana na veni na bino na Luanda babenga ngona babenga ngo ba Rua na bino wana to na ri na bino mututu oyo okota lemso soutenir lo mozo comprendre te na Rua na bino oyebi masola Rua na bino est-ce que yoko ko telema na coin oyeboye bon bana mai na compte vérité des urnes na ena panza masola Rua omoni na ndako na coin makambo esala makana 1986 ezaraboye na Rua wana na ngola koto uta kuna ba sepela no soki mokete ba obengo nani ba benga yo nodi biso to bana changu tisiko na rafier nango siko yo sumo na changu botimba siko yo nengo zalaka wana est-ce que oyebi loi fondamentale moko boye o nzamba sala mokili tango adana Eve ba péché ayebisaka dana Eve ni so oyebi loi fondamentale wana o sala mokili on rappelle biso okolia na motoki na yo donc eza loi fondamentale bolinga te bo profiter na mutu moko bolem so azui kazaka ya loi fondamentale ya nzambe okolia na mutoki na yo article 15 pepe kalaye momona na bana direct na ngai papa Mbaemba travailler prenez de la peine c'est les fonds qui manquent les moins na beta libanga porte na zuwa mosolo na motoki na yo nde ozili futa na balaka bibi oh la vie est belle maloba moro mpemba oh la vie est belle mais pas parole to bouger mon muke bo malili suka na malili na mpoto na chauffer malili nga caporal bomba chauffer nangi na sili sango bien omoni point ndimi grade ya caporal congolais azalaka azu vérité alinga bomba ngana ndimi garde ya caporal batu musu bakoya papa Rose pena yo ndimi grade ya caporal nga zaka saperte ngana connaisseur na reconnaître na ki connaisseur na nga ke ya Napoléon siko tango na yo yebiso ke to na Tour Eiffel nokola ta couronne na dans la paix sans polémique yo bando e pototo bando zaki na ngola osomona muta tourna film o to tourner lelo film yo zui na CV na yo demande yebsango ko sala ngona tous les chaînes du monde ba kozwango merci papa Rolls pona oye ondimi aza Napoléon ondimi aza king mais c'est zoe ba peke kotimba la moko na guerre ya Trésor guerre ya oui ba congolais ba tout fonctionner yo papa Rolls oya osala émission na yena sa papa Rolls mi gagner maye to tikela mi gagner espace peut-être nga guerre ya te pona nini c'est les grands connaisseurs qui te parlent moi na minicho tant on a ndimi grade à caporal mbombo za net na servir nation. Le pays est menacé. Peut-être que tout le monde a battu, combattant, un drapeau, le pays est menacé. Mais dans le moment où on a mers, le droit fondamental est menacé. Un vrai soldat du pays, un connaisseur soldat de la mode, n'a pas moi à Paris, n'a pas ma bête. N'a pas grade à caporal pour Babi, l'humiliation précède la gloire. Mais si on a dit que nous matons trône, tout le fait liango. Yago mata, mais le king a moko
empereur amoko onga etant que siko mbiaka na nenga nord na nenga nord na chasko c'était na nenga nord Papa Rolls Favelas de Muchachalados Sourianta de Caliente Comida de Larta Sauce à la Pulanganda chaud dedans chaud dehors chaud partout Chacho Pipo de Madrid ningi sarama ya wiji to couronner Papa Yoyo la TV hein. Eza TV za Paris nazolo bango pe batutu se caporal mbombo mutazoloba na mini choyo Papa Yoyo empereur Napoléon na nenga Paris couronne teka tozuka Tour Eiffel de son moni Tour Eiffel Boulara Papa Yoyo Obike bo pesa maloba Obike c'est mon vieux. Trésor Ngando au triqué pas paroles. Trésor Ngando au triqué pas paroles. Non, to sola. Les R3. To sola. Makamobilamba etambola pena gwa. Makamobilamba etambola na gwa. Trésor Ngando au triqué pas paroles. Les pays menacés. Non. Les pays menacés. Bien sûr, pas paroles salati, ils ont déjà travaillé. Les pays est menacé. Rien que Bonjour, bonsoir. Quoi, je fais comme nous. Votre portion par rapport de sa paix, ils sont bien. Quand je veux, Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire les champs. Vous voulez prendre le photo? tout ce qui nous ont. Il ne comprend pas les Français. Bitumba samouraï esenginde baya mamoto tala mwano yo Quand je veux, je nous en marhaba joueur. akugani bangaye azokina lisi On a Paris est tombé partout. Gare du Nord tombé, Château Rouge tombé, puis dans un Tour Eiffel payé. Tombé, Mindele va confirmer. Le king, l'empereur. L'empereur au triquet, pas parole. Et la main au tipanganga. trésor a triqué peu Mindele. Non. Mais Mindele a un monde de bisoté. Comme c'est la première fois, pas parole, a confirmé. Moutou n'a pas grandeur. Et la main. Miguel, King Zelano, Napoléon, Tika Caporal Loba, Nalobi, Miguel, Oebike Basaper il y a 3 mois baza. Basaper il y a 6 mois baza. Si comme Moutoyo, Mboula Kama, Bobani Mangana, Bana Firedi. Ah, Clam Franchi. Kozala toujours un top. Papa Yoyo. Ponan Koma. Rifa Malenga. Likambo Bazalaki, Ponataye, Petite. Rifa Malenga. French, Nandenge Nango. Wole bonga na Kingo. Mais si on Napoléon répondre à la question na tout na yo. Kazaku o kine na panganga. Mais oui, je te jure. Bon. Mais c'est pour dire que je suis le king. Je suis l'empereur de Yohji Yamamoto. Je suis le king. Bah tout n'a fallu te poigner comme king parce que le monde voit ce que fallait pour pas y faire. Tobani na Congo, nanango tokolo baka leki fali popa na gaz. Nanango ko bato leki fali popa na ba vue. Nanango tokolo leki fali popa na musique. Na swag, na ba plan. Mais c'est pareil avec Papa Yoyo. Lelo papa, il habite idéologique ando qui est king dans le monde entier. Quand on parle de Yohji Yamamoto, on voit visuellement, on voit Trésor Ngando, Papa Yoyo. Quand on dit Yohji, maman Namutu ne Trésor Ngando. Bien sûr, on a le 28 février pour le concert à Fali. Mais Mamoutétel au Japon, Bazali, Mambo de Dibla Bazali, Papa forme Bazali, Papa forme Bazali, Mamoutou Bazali. Voilà. Mais Ngando, Toto Souka na base, Ozo Fingama du matin au soir. Na Fingnan. Ozo Fingama. Non, mais Cara.com. Mais na qui pona ngoti. Cara.com. Omoni batu mususu na minicho yo émission na ndenge zoleka boye solo la vérité pour monde entier ba ebike ba ozela solo la vérité ne batu ba otala ngo boye bansu ba obuleke ba otanga kombo na e do so zo bimseblu zo mona Cara
.com et ça déjà code mobile et comment mi déjà pas de limite Napoléon jusqu'au Napoléon va tout la question de moi. Voilà, merci Toromo, je t'ai vers la fin mais impossible mais c'est vrai moto azanga mukanda ata musinga la voiture bigantsumbu ata musinga la voiture en plein Paris to beti Gardino to beti Château Rouge to ye awa Janisita sunga mputu soit disant moto azanga mukanda mais ata musinga la voiture ye na volant ngando expliquer biso Napoléon akate aye ata musi biso na voiture cara.com yo na bois cara.com et ça va acheter je suis venu en France à l'âge de 10 ans j'ai 5 enfants dont tous des Français ba maman na bango tout ba français talaga Napoléon. Ce petit doc il y a système penanga na zone. Timbat. Cara.com. Tokomi koma na suka papa Rolls. Tokomi koma na suka. Tokomi koma na suka donc tokomi koma na suka. Paris sepeli monde sepeli. Je confirme avec force garde nord tomber que dit sumbu témoin. Château Rouge tomber et puis ah toza na Tour Eiffel tomber. Mais na bibo na bibo. Ça le plaisir. On y a na palin au fond la garde-robe. Yemo lo ba oh. Mais oh yo zanini. Parce que na bonga na kata garde-robe. Parole ça mona. Ba pesa pe ba défi. Na répondre pe na ba défi. Na senga ba facture mutayate. Na yana bilamba na liboso magasin yo diamant. Est-ce que ça continue chambre na bonga na kata garde-robe. Pour déjà na bonga une fois na garde-robe ya Vicky Kankonde. Na bonga na kata garde-robe. Quand Claude Kankonde. Mais c'est tornade. On va comprendre nga suna ndanga bangote. Na pesi monga ba mote. Ouais, problème Vicky Kankonde. On est parti à l'élo. On est parti à l'élo. On est Niarkos. On est Niarkos na kufa. Mon papa m'a dit kufa. Canada talelo. Je suis Niarkos, je suis papa Mba. Après Bango, c'est moi. Et donc on a le baka ngwana. Après toi c'est qui? Après moi, ils viendront. Non baza peka. Na ba botamité. Mais ba vie tout on a respecté ka. Non ça guerre na bango te, ba beta ba yuti na bango, ba beta, faut que je soigne ma parole. Ba beta ba forme na bango, je le respecte. Pour ba ça la paix ba guerre te. Mais na ba oh tout ba ça la ba guerre nanga. Je suis Napoléon, je suis le king, je suis les kings. Bah tout va ça la guerre. Neti ba mambo de Dublin, ba pa forme na bango, ba lo baate. Etali bango te, ba ça na kati maso na ngate. Mais na nenga système, na kati système ba tout ba ça la guerre nanga. Tout va soutenir idéologie ya kokitsa papa yo bomaye. Beta pe Napoléon. Qui m'a fait na pouvoir, so ça na ngote. Kende bossa la idéologie na bino, na me se couper. Maramona etali ba tout. Tous les sapeurs on va soutenir l'idéologie. Paris ya mutuana, na pesi mère Amazon. Mbote place Azali, mère Amazon Mbote, Dadi Soso, Cornelis Malongi, Chiquito Mouchachino, Papa Wemba vie dans nos cœurs. Ricardo Maïndo. Cara.com, biso le toyaki kato couronné Napoléon. Oh tout, un assez à Tour Eiffel. Ngamelo na ela kiawa. Papa Rolls. Tant na lo baboy. Obi kenga na mona na sima na yo, na sima na mona plus de 30 000 Congolais balandaka yo. Ce qu'on a confirmé trésor ngando. Yo ce qu'on expliqué au moni ngande na liboyko na royebiso. Ba saper tout ya monde ba yebike papa os ndenga za grand connaisseur. Pona minute na se na beti take okikushi. Na ko même ko lakisa yo na ko longolongo pe moni pe na kati signer take okikushi. Sapato elata ba Niarkos. Donc soki na ye na take okikushi na za na se et yambi LV na yeko couronné. Parce que yo ko boudé po yo nani. Et puis na minute na que le pays était menacé par des gens bizarres et puis fait tout long la biloko wana ya mona na biso cara.com to ye mambo répondre de batouté mais batoutou le quoi apparaît kabona ginango batoutou bakena boulou wana basala la boulou wana na minute je suis tant que policier na défendre na baginani caporal Mbombote na zo défendre masolo ya papa yoyo parce que a mérité Azala Napoléon. Ça peut ne pas plaire à beaucoup de gens parce que ça coûte cher au FCO. Que nous ressemblons à l'opon, c'est pas grave. Mais idée ça est-ce qu'on a dit que l'Itsum au Jeps de Paris Mbote na musika. Est-ce qu'on a dit d'idée Zénith Mbote na musika. Bangonde. Omoni so omoni caporal Mbombo yo kansine msusu papa yoyo a trafiqué papa osté neti keli su yo kana yaka nandimi na ngatrike ngai siko moni on trahit jamais batuna yo
Moni soko le boza o mutuna yo. Soldat ya solo, muta solo atraira mutuna ete. Somo ni mutatraira mutuna e. Ezara ndemo na shida. Menengene solo mo. Keli sumbu ona lo barake. Les Parisiens les plus suspects ko les gaba suspect tout. Po ya somba bazamba. Omoni Kabila. Asomba kinga katiti. Siko ya somba ba kinga. Wana keli sumbu. Keli sumbu ko? Yesu kazana ba kinga. Ezana kacha zamba na yena bazaïr. Avant batu ba comprendre que Kabila zo somba bazamba na maluku. Keli sumbu déjà zo somba bazamba na bazaïr. Est-ce que t'as kumisaka ye? Ye peso akanginga na kisi donc ba banku ya bazaïr siko. Bon ça reste à vérifier. To revérifier ceux qui penda ba tio na quoi, to revérifier. Pona lelo to komi osuka. To suki awa. Papa français, na PC Bambote, papa français Moïse Losenge, Jansi Mayasi. Papa fort mais na musika pe na pesa madame na ngai o asala ke papa yo asala ba to ba palpiter ba buna ba ngaka munna na mosi mo bona no mana femme mo comme na da ba okana mero yo ka ba no na mosi mo comme na da okana au fond na bango papa Rolls non o biga appelle ça moté assis sur moté c'est bon c'est fini na pesi madame nanga ma pesi madame nanga wa sala papa yo Mimi Bonebe, la grande dame Rika Kina, maman Mélanie Malenga, Bobette Baboté, Basi Nabiso Maya Katia Palin, Natacha Moto, Basi Nabiso Maya Katia, Biso tout dans la équipe de France, tout le monde travaille. Travaillez, prenez de la peine. Tout le monde se lève le matin. Je me réveille à 4 h du matin. Ce botuninga, Bomoyo Salaka, Bilamba O Sombango Nini. Je les achète, je les vole pas, je les achète. Voilà, je m'arrête là. Merci très cher internaute pour aller au Sugi. Moïse Losenge, Omoni Caporal. Alino Sene. Nalingaki osala émission de Zongando. Lengala ba titre, yo bon yebito qui correspondre monsieur Coupete. Tu réponds de bateau va soutenir mais c'est coupé. Tu vas répondre mais c'est coupé. Il y a pas match. Alino Sene combattu. Donc Kara.com salé lango. Ami gagnema. Surtout tika bitumba ba japonais et bunda. To suki saka na nzembu wana. Ba ba suma banga te bo comprendre. Wakambeli to bunda na ma. Alino Sene. Bitumba ba japonais esenginde ba ya mamoto. Bitumba ba japonais esenginde ba miyake. Léon Bundolo. Tala mwano yo. Pajou Simba. TTC. Richman Ansi le seul. Merci. C'était la Kanta.